te tant na lobi tant oko sundama oko vendre sete kovanda mobimba soki eza ya molai mais soki ya papa eza ya mokuse zinda fo sunga ye kotikela papa charge te oyebi ke papa azalaka na ya mokuse oke kotonga papa mopanzi sunga ye fandela nyonso kotisa mama mosusu bakolinga mopanzi akene ye mopanzi ayebi ke mopanzi wana omonaka soki tata alingi acomprendre position mama alingaka mingi ndeti nga nasalaka bongo so namoni position wana nalingaka oza wana natingami so tata alingi achange nga papa reste seulement comme ça ne change pas esika nde sikoyo bapapa bakomprendre ke non position ya mama yango wana tokoki koloba mama position malamu eza ya position malamu eza ya bongo sikoyo ntango moto mosusu akokende ndako abi nini mama kati alobaki position eza boye me nga boye namonaka nango boye te nga nalingaka nafukama. Laisse-moi vous dire ezalaka gymnastique mobimba ntango papa aza déjà na pema ata papa aza sportif ezalaka déjà pema mobimba d'où alors il faut diyo moko ya malamu esalama c'est que mama soki aza monene papa fo azala na mwa taille. Ozo comprendre papa fo azala na mwa taille akoki kozala mpe mokelekete makasi te mais ozomona mpe mwa taille moko boye oyo mama aleki ye na mwa monene bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fe tilata mabe maison divine abosali binote a cheli binote promotion ngole ya pamba maison divine bali ngamboka boyete vous êtes trop amoureux du pays. Wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bien, bonjour mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Congo et Sengo officiel plus télévision. Une fois de plus, Perside Ndakala Baobet tiennent à vous dire bonjour et bienvenue. Sans plus tarder sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec ma soeur, ma consoeur, que j'aime souvent appeler, moi si à Kingo Mwambe, hein, Tantine Fola, Kati Fola. Moi aussi à Boigna, ensemble avec Kati Fola, mais un peu qu'on démarrer vraiment émission Nabiso Apprends-moi Perside, ngongé belemi Apprends-moi Perside, émission to solo ka baiki na makambo ebele na kati na esika oyo to beta kama solo mambi mambeto etali libala o etali ki oyo koleka na kati o mabota mwa biso oyo kosala ete kimia ezalate lelo to ko beta sujet moko très important. Quelles sont les meilleures positions pour un très bon rapport sexuel? Quant à moi, je dis directement Mbote na yo ndeko Kati Fola. Mbote Perside la Baobet nayebi que tant que babengaka la Baobet, est-ce que ba comprenaka qu'est-ce que la Baobet? La Baobet ngana bisa bango ngani so diminutif, il y a les grands baobab, papa paix à son âme. Donc okanisaka papa zaka moto munene. Et puis tant que le grand baobab, est-ce que ba comprendre que les grands baobab ba oyo ba ko comprendre yango nde ba ko yeba valeur ya kombo wana ba ko yeba valeur ya la Baobet. Merci beaucoup maman. Bonjour, bonsoir, ça dépend hein. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle bandeko na biso ba côté libiso na ba etando ike na bango, na ba portable na bango, na ba machine na bango. On a tala biso vraiment na Apprends-moi Perside. Apprends-moi Perside ezalaka mingi maman na biso la Baobet Perside ndaka. Nde expliquera biso mingi penga muna yambaka. Mais na comprendre lelo maman na biso lo bike noté. Na lisolo to kobeta lelo. Ezo senga yo moko nde mama Kati o manyolango mwa
mokie na mwa mayele o toza nango na yebi ke toza na monde ya complémentarité la baobete esika la mosusu biso tokoki kosuka ta mosusu bandeko mpe bazotala biso bakoki mpe kobanda bakoki mpe kopesa biso mpe mwa mayele mais yango tolobaka ensemble tozolite pour na bonne mœurs pour na réussite ya mboka na biso pour na réussite ya bafoyer na biso. Merci beaucoup maman. Merci matondo na yo vraiment moi na Congo moi na mboka mama Afrika moi pena longa balinette nanga vraiment pour na kopesa honneur na bande konyoso boko landa biso to mona na miso mbonzo na mbonzo saka vraiment malamu mingi kati fola. Quelles sont les meilleures positions pour un très bon rapport sexuel? Bande ko na biso la fois passée babi kati fola kata ki biso babi kati fola azo présenter mazaki na makambo azaki ko binza c'est comme si fala loba mais abade ko loba te pour anini yende mtazaki na présentation ngo lelo pena maman kati to yambi on apprend moi persiste pour na yo tango pena mambina mambeto beta maka to banana no na biso bato minene to linga ka mingi ba papa bazala na taille nini topé ce qui papa na taille yo lingaka te pour etolomo na ye soki etelemi pour oyo kaye bien makasi pour eza ba maman ebele bana ba difficulté Gauthier Bilele je lui salue alobaki nanga l'autre fois lobinga madame so nazo pesa position ya mupandi madame alelaka bande bandeliti suka aka banzoto lokola bino lokwa na moi savoir o nzamba pesa ka biso pe basi mais ka mpe koloba pona yo meilleure position nini openo ko mona ke mabine ko bina mapenda kitoko. Merci beaucoup maman Perside Ndaka. Omoni lelo soki tolobi tozo lobelela likambo yo tozo sala kaka effort bandeko na biso bamiyeba nini o bazali pe ba comprendre nini il faut ba salaka à chaque fois rapport sexuel ezo salama à chaque fois ba problème eza na ba couple à chaque fois ezo senga ko apprendre pe bandeko basi bilenge o bazo kola. Maman Perside de poser une question lobi na ngai position nini ya malonga oyo moi si to mobali bakoyi ko sala na couple na réponse onga na koyi ko pesa o lelo nebi ke ba fan ebele bazoze la réponse nanga mais ezalaka na position fixée quand des balobaka les goûts les couleurs ne se discute pas. Ndeti biso basi ya minene mwasi ya munene mususu akoloba ngai na lingaka d'abord question oyo elandi avant na répondre na question oyo elanda ko lobi ndeti mwasi ya munene boye esengaka mobala za na taille nini to aza lolenge nini po couple po nini esimba couple esimba mingi ndenge totalaka mwasi aza na taille mwa mas lokola biso akoyi kozana papa pe ya munene te. Pour tant que tozomona papa aza munene bino mibale maman boza munene d'abord toza na facteur paiement na kati ya action maman laisse-moi vous dire ezalaka gymnastique mobimba tant que papa aza déjà na paiement ata papa aza sportif ezalaka déjà paiement mobimba d'où alors il faut dio moko ya malamu e salama c'est que maman soka aza munene papa faut azala na mwa taille. Vous comprendre? Papa faut na moi taille. Akoyi ko zala pe mukelekete makasité. Mais ozo mona pe moi taille moko boye. Oh maman leki na moi munene. Bongo kasi soki ba couple ezalaka par exemple, moi si munene mobali munene surtout ba papa la biso ezaka misusu babalanaka azaka ni pena munene te. Akomi libumoye maman pe kuna boti siko wana pe ezalaka na ba condition nango na condition o to komaka wana to yebaka siko lolenge nini ya kosala tangu papa aza mukie mama aza munene epesi déjà feeling ya malamu mais siko soki papa na mama bakoli ensemble et que maman a développé po biso ba mama to développer parambangu papa pe moi misolo e fungoli moi libumu papa pe moi gymnastique alingi pété akoya nyonso kaka lambelaka fufu nalia lo namela mwa ntsamba mwa whisky ba whisky ngo pe lelo ekitisa mabumu te
Ba whisky la biso alelo. Papa ko kende gymnastique ya sali habite na sala marche de santé. Tanga zo silisa asuki na ngulu akapela, asuki na moi masanga ya bololo, Amélie, alelo ko ape masanga bololo basala ngo na masangu na ba levi rale. Ndeli ko ba ke papa atika mama akotika te. Auzala kana mama. Bongo siko akosala ndenge nini. Ngana mona kaya malamu izali. Tangu to 8 ans, ndeti dernièrement to solo kina ndeko na biso awa Vangu Star. Alobi pona ye, po boskoma na acte. Ya zwa katon mingi na caresse. Tangu bo silisi caresse, bo sali caresse e utaka pa papa ye moko te. Mingi pe mama nde misapi nende e ba koloba. Tangu mama misape lobi e simbi papa e sali caresse, papa pe na son tour azongi sipe. Wana zo lobela mama na ba papa ba si ba pusani tous les deux côtés. Wana ko senga nini pona nga. Biso ba mama tozaka kilo te pa ba papa. La ba obeti tikana ebisa yo. Biso ba mama tozaka kilo. Tozaka kilo te pa ba papa ko kumba yo. Mais yo ko kumba papa e ko bendelo pe malade. Panza ngona no pa. E ko bendelo yaya mwasi awa nde problème te. Tangu nyoso ko kumba ka kilo ezo vandelo papa so asa komi libu mupodo. Yo mama osani ko sunga papati. Faut sepelisa papa osimbi o matelie nenge balobaka vandela sete. Wana vandela sete twin. Tango zo vandela sete ndeko yeba ndeni na kolamba fufu. Ozolamba fufu na yo. Tango poko vandela sete ko kitisa kilo no so na nzota papa te mama. Ozo malakisa ngo malembe ya kotelema ya kokita. Mama tanga zo vandisa akovanda nyoso te. Omoni ndenge to fuka makaboy. Loko ozo sunda mapona ko sala nzongo. Okay bo. Oko kitisa nzongo na kati ya libulu te o. Oko tele makabo ya ko sunda mamokie. Ozo nzi mwasi. Mwasi ma. Oko libata. Okay. Tango zongisi ndo yebi na kobalola papa, ozo balola malembe papa pa lingaka bongo kuno zo simba mwa mitwa ya bantene wana okotisi maboko na mwa matoi mwa lolemo pe keye zongi mama souplicité. Okomona pe papa asalaka nini te abwaki. Bongo sikoyo ba papa na biso bakaya tolomo mukuse. Balobi bakokaka penda ko pénétrer ba mama boyete. Soki mama apanzi a papa pénétrer asukaka. C'est que position ya ko sunda ma wana penda ko vande la sete e ko sala ke penda. E ko sala ke e matalikolo. O papa telemika bo alléluia te. Yo siko ningo vandeli wana bandi ko sanzola nzambe. Okay. Ozobina mabina malolo bini. Tango ko fanda na yo moko pe mama ko yoka elengi. Okay. Wana mama yo ndo zikoma ozo komande ya papa balinga bakumba bango kati fola loba yo bande ko fana kiti ko pasa kisa maka makitoko ezalia wala na promo persi na promo persi ya tozo mekola papa ko kende malamu. Donc papa komona mama abaloli fufu na ye na yo moko pe mama bisika oyo lingaka kokoma base bele balobaka kati fola na tikeli pa micro simba po yo ne oza maloba balobaka mingi o position ya kovandela sete wana ya kapasi na ba ventre surtout mobali soka ina soka mulai eza kapasi eko sala nini eko dépendre na esaleli na yo. Omoni tete on alobi tango ko sundama oko vandela sete ko vanda mobimba soki ya mulai mais soki ya papa eza ya mokuse zinda fo sunga ye kotikela papa charge te oyebi ke papa zakana ya mokuse oke kotonga papa mopanzi sunga ye fandela nyonso bonde kotisa
tango kotisi obandi ko malaxe na yaya ya ko malaxe pe na ndenge ya kati ezali ya ndenge libanda pe ezali tango zo malaxe na ndenge kati ezaka na système moko mingi ezaka na biso banga panza mama panza système wana ezaka lokwa tango zo malolo zo balola na kati zo kangango okobenda loko zo fio bapema yaya papa ko kima te. Alléluia. Mama le bongi mama kati pola fokola te. Mais sikoyo na question oyo liboso tuna kingai. Meilleure position nini pona ba couple na biso mama eze belé. Na kotuna le musula ba obete yo sepelaka na position ni. La ba obete bingana lingaba memanga cheval. 4 pattes. Tindika na onga loko apunda puku memanga ibo lokula tito kokoma mususu akoloba nga sosa wulki séminaire na lali na position initiale. Alléluia amen. Wane bandeli ya Adana Eve. Alléluia amen. Nga na lingaka bongo mususu akoloba ngana bayaka na ngana pesi mupanzi tango mupanzi na nazomona papa zo tombola lokolo ki position mupanzi wana mama le la famille gote bilele yo yoka awa gote bilele to pesi na oloba ki mama le la bonde position mupanzi aba ko pesa explication. En tout cas mama musu bakolinga mupanzi akene mupanzi ayibike mupanzi wana omona soko lingoko soki tata linga comprendre position mama linga mingi ndeti nga na sala bongo so na moni position na lingaka oza wana na tingami so tata linga changer nga papa reste seulement comme ça ne change pas et si quand de siko ba papa on comprendre que non position mama yango wana tokoki koloba mama position malamu eza ya position malamu eza ya bongo siko tango moto mususu okena ndako abi ndeni ni mama katsa baki position eza bo menga na mona karango bo ete ngala linga na fukama ba misusu pe balinga na lingi na simbi mi debout ba mususu pe balobi ngambe tunayoka kaka so avani na divan apusi cimenterie nyonso liboso papa akozongo kaka espace à l'air mususu pe balobi nga na lingaka papa pena tanga zo tombola nga yazo niema kieke wana na komi ya ba position eza lolenge na lolenge ezo dépendre na ndenge yo moko okolingela yango ifo ko solola kana ba papa soko moni pe moya ko solola ezate bobandi musala to kote yo ko mono telemi makasi nde position yo lingi. En tout cas boko awa mama kati fola lolenge nini akofongola bato beba okamwa bobi kati fola gane poli boy eza likaba za la impolitesse eza éducation bino bolinga kabongo yango to kolinga vraiment ozemi de bosunga biso na titre bo tie la biso pena les meilleures positions ya rapport sexuel bozo la biso bana basi wana oyo ba papa balinga komona oyo ba sepelisaka bango misu botie la biso bango wana botie la biso ba miniature ya ba musicien te to lingi botie biso pena ba miniature ko bende la biso bandeko batala biso. Maman kati fola to kokoma vraiment na suka soki na koki ko comprendre na oyo lobi awa pona tout no moi question ya suka que position nyonso na rapport sexuel eza meilleur mais au dépendre na mutu bisiko yo komona esi vanda wana papa na bana awa mama kati fola lobi loko moko likama ko solola soki mama alingaka mopanzi kozala pe égoïste te beta mama mopanzi soki yo kolingaka mama afio bayo avanda obisi pe mama sala mata likolo siko mama kati fola na lina tuna est-ce que na bo arriver à kosala ba position wana nyonso mama alika mopezali wana ezo senga combien de coups est-ce que na coup moko boko sa pe ba position wana nyonso mama coup ya liboso ezaka ya pression coup ya liboso ezaka ya motu ya pression ya nzala ndaka nzala boke bokila kuya liboso ya kaka papa Monique ngapu na koma kana ko ndenge zo ya boya na mema
Maman peut pas moni yango moni mususu bazaka na rage. Le quoi sauvage atindiki akangi. Wana zaka ya liboso. Abimaki na Chinelo. Wana zaka ya liboso. Siko pona kobenda nzala lisusu. Kobenda appétit. Ndesiko tokenda ko simba les parties les plus pété. Oyebi ke na lingaka boye na kie wana na vandika wana. Ba yekola ka pe. Ba yekola ka pe rapport sexuel maman. Kolala kolamuka. Oko kotika la pe ka la jeunesse. Fongola maman. Jeunesse. Deutéronome. Ok, ti na psaume, tu to comme en apocalypse. Quand il faut qu'on y ait cola, faut qu'on y ait cola. Yango moni rapport sexuel et statique. Échange que variaka kola la kola muka moi bopona botani moi fantasme na bino bo kotisa moi eloko wana sko mama fola éclairer ko senga combien de coups ponango po misala malamu esalama yayo ko boma pe papa te ata mibale soki exagéré moi misatu aposali papa moi soupe wana ya ndunda mingi surtout mingi ba marié bakomaka bato mwa moja kasi moja ngo wana mwa moja ngo wana de la presse congolaise azolinda kwa kolemba mokongwesi ekata abina betaka mwa moja na kasi moko ngo pe ya likolo te moko na misala c'est que moko ne faut lamba pe on dirait na kati ya moko wana ya long trajet ya long métrage c'est que moko ne faut ba kenango ba beti moko to ba bendi mwa ba kei quartier 1 bazongi quartier 2 ba koti kuna na rond point to bima na victoire allez na bitabe bon comprendre na biso ma solo ezaliao na Congo c'est un officiel plus télévision ko ka masolo lolenge na lolenge ba ko mema biso vraiment to ko koma penza na suka kati fola tika bato na moi sentiment pour na moni penda maloba no penda ya kitoko kati fola ngai fona ya mbata 4 fois oh sagesse ko bimisa na nzala ngo pelika obombela ki mama na ngai kati fola sikoyo ba iki na bato ba vandi pe ba ko tala mama moko boye ana problème a solo na se papa lobiye avant kota mama il faut caver. Mais sikoyo mama solo siko na mama wana o déjà komi na moi solo ya se wana moi stise sunga pe ba mama et puis pe na papa akokoka penda ko mweta mama malamu te moi eloko moko ekoki quand même ko soulager pour les lopé rapport sexuel na bango le na buto le kamo malamu. Merci beaucoup moi solo wana pende eko boma mabala. Merci beaucoup maman na ngai. Yango moni tolobaka bat balandaka biso na prends-moi perside po ya motuye bimaka awa mama. Omoni solo na nzoto ekendaka midi 14h te mama okoyi ozana solo tie parfait bakisi solo a salité yaya nzamba sela biso citron mama tango ebi kende na zabo na papa tanga ko ya il faut kaka lia bilei ne ya pokwa okosala nini zwa citron ongweti na ba pembe na katite na katite ongweti na ba pembeni ongweti na ba sima lokwa biso ya minene na nzela wana ezalaka na mwa solo ozomona ezalaka na mwa solo oniki soko moni peke oza na mwa bama ezobima yayoyebi ke papa tanga zoya omilengeli tango omilengelaki na 17h papa okoma 18h oyebi ke titolala na papa avant bomata lisu na mbetu milengela esu malamu sokola citron wana eza te kosala ngo air nyonso ososalaki gaz wana ya sito kotika avolala na papa osokoli tango ozosokola maboko oyo mpandia ozokotisa na bakati na banzela alozi mai na yo malamu yaya eloko akotia na se ezalaka te mama solo mingi eutaka nango libanda ya kanango na kati te mai wana tango ya kovanda kande libanda chaleur wana na kati ebetaka mo bambungi moko boye solo sokola eya na mibali mosusu tanga olinga kota yo alekisi yo na mwa nzela ayoka okwa moto akomela drogue abeti mibali boa mabe akuanzi abeti
tango kosisa kopase wana okina esika motuya te mai na okaka na mosapi na yo mosapi ata moko ata mibale po tosi totoboka to aba mama to bimisi bana bande comme ça okokotisa mosapi ya mabe nana yebi so kokotisa nyonso nde na kati te kotisa pena bimisa basalite wana tango zo bimisa okotisa maboko nezo ta dada wana moni ke na komi propre ti papa zo lia bilei na ye bongo ya papa pe soko moni papa zo kokate et na bastisi ya kosalisa ya bokoko ezali eza ba plante naturelle mais mama ye kola kolesa papa ndunda ya mai pondo ya mai biloko ya mai moi biloko ya moi bololo wana esepesaka papa makasi merci papa na en tout cas Kati Fola atiki ngai kipelekese na komono moni so monganga kutali nsusu na monganga mosusu ezaka kitoko mingi oyoki yo ndeko lobaka ozwa citron tia na compresse baka kuna oki ndeko mosa bi citron na kati ya internet ya mama evanda kate citron batia kango na nzela ya masoko na biso batia kango na bakatikati awa ya banzela mipende na biso po yo mama opesa solo kitoko tango kokende na mbeto na papa mama lesa papa ndunda lesa papa mbika lesa papa légume nyonso papa na bana yo biloko kokauka hemorroïde kosila lolenge nini melaka mingi jus na biso a pastèque osali pastèque otiango mo citron melelaka papa melelaka mama verre moko na tongo verre moko na pokwa na ba na biloko Kati Fola lobi na biso awa ekosunga yo mama mingi pona fruit préféré ya ba mama boliaka mingi pomme verte et chauffa kanzoto ya biso ba mama Kati Fola moi liloba ya suka to komi na suka liloba suka en tout cas vraiment bandeko na biso bo s'abonner biso tozo senga bino bo s'abonner na chaîne na biso Congo Esengo télévision et puis numéro de téléphone na ngai ezali plus 243 89 77 60 996 pour na moi mituna o ezali ya pembeni ya kobenga pona mituna kobenga pona dérangement te ya mituna et puis bambote na ngai na papa père spirituel na ngai pasteur Charles Silabo na maman na ngai mamela ka ma fille chérie que j'aime beaucoup tolinga bino mingi bo s'abonner en tout cas bo s'abonner massivement merci beaucoup na espace où yambi biso ya Faden House en tout cas merci infiniment na bandeko nyonso o ba travailler na biso lelo Ozemido Clégie Zeis na moni Jean-Louis Luonda les millions de la presse congolaise honorable na moni Berlive les David Copperfield na biso awa na moni bandeko bele tozaki na bango awa en tout cas. Quant à moi, personne n'a baobet, na bengi bino kakaboya ko s'abonner massivement dans Congo Esengo officiel plus télévision. Carlos Ndeke l'albinos noir, le manager personnel depuis l'Angola, na ebi que rosala musala kuna lolenge sengel ba mama ya Angola bazwa. Hercule m'envoie tout, en tout cas mon abisso. Bon, contactez Bissoka na numéro affiché au bas de vos petits écrans. Vous ne serez jamais déçus. Ciao. Invitation à ardoise, mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokoléaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!